na bango bakende parce que tozoloba na uta koloba na zongo ne bandeli mukolo nini bandeko na biso ya lamuka parce que baza bandeko na biso ya basi pe mibali tobo ya bango te mais mukolo nini bango bandima voire même gratuité oyo keza famille ya président Félix Mbimba muto etanga te ngai nazotanga non c'est bana nga bazotanga ofele non c'est pas pour na muto idepes yo po atotanga te me bandeko no bali ndeko marqué foil ensuite de suite bazotanga ofele bakondi matana yo loko wana te banza régime na ye donc tout ça biso prendre nos zo bangelo ko mokote mutu mo kaza kuna ta koto abebisa bato bazokende yango ba confession religieuse ebele mususu ko baketika d'ailleurs ba dépôt na bango po kalatia ba osala masolo donc soki bango balali batikali poko etelema très déjà en marche zo kene na ngoti mboko etelema te pona un individu papa touro to terminer loko wana ngelekati ba député na biso baza ba responsable toujours finga ma partout. Une opposante sud-africaine a fini biso tous avec conscient. Pendant 18 ans pa kambibi non na katamboka na bino Congo. Les lobos bozo kolinga sous appuyer un autre étranger à kambibi na katamboka. Bozo ko combattre ndeko na bino oya bino moko votre propre frère. Bozo combattre. Mais tant ba kei ba lobi ko soli na Moïse à l'obasa Tanzanie. Ba fouti mbongo na ye. Après Kabila ya zone congolais. Bazaki invité du gouverneur de Kwazalaki. Mais pourquoi pas il y a un solo baba dénoncer parce qu'à la tête tous en amontois avec la nationalité douteuse qui est M. Kabila sénateur à vie la veille d'aucune élection balaki farcika mon Afrique d'ici avec ça ni du solo pour solo na Etienne Kabila ba solo qui solo ni aye bien les lots azo élection sur sac à Moïse koya pour l'accent to bonité Moïse sera à la gouverner soit disant batabano lo ba changer katanga. Oui, on a un katanga. Si on a changé katanga, est-ce que vous avez président de la République? Et le roman que vous avez une intimidation. Vous avez intimidé le peuple congolais pour bang. Tu bang à toi sur le moment où bang à ti. Voilà, bonjour très chers fidèles téléspectateurs de OCA du Congo TV, bienvenue dans votre émission Vérité Mboka. Vérité Mboka d'aujourd'hui est présentée par Darel Mpolo, les descendants d'Mpolo Maurice. Là, je vois derrière la caméra l'homme puissant Kabouya Kabosh, donc Kabouya, je vais dire Kabouya Kabosh. L'homme puissant, un caméraman pas comme les autres, un caméraman qui manipule 3 caméras à la fois. Pourquoi pas de dire un grand merci à toute l'équipe technique de l'OCIA TV. Là, je vois mon cordon d'Acosta, le cordon mannequin, un cordon pas comme les autres. Pourquoi pas de dire un grand merci à Maman OCIA, Maman Boboto, Maman Moro, à Tsarabiso, à l'aise. Voilà, fidèles téléspectateurs. Sans plus tarder, pour commencer notre émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée. Donc, invitée Wana Bokoye Baye, Azam Mutumorope Rubungate parce que Azana Kati ya Seni ya Makambango, Ahibi, Ndengenini, situation politique ya Mboka. Eza Kutambola. Donc, Tokozala ilongo na mwana mboka oyo ako tokoyeba kobeta na ye masolo. Mais avant to yambala nous inviter na biso, nous allons vous donner quelques lunes d'actualité, quelques informations oyo tozanango ya mokolo ya lelo. La dépouille du cardinal Mosengo sera finalement répatriée ce dimanche à République démocratique du Congo. Donc nzoto ya cardinal Laurent Mosengo et Kozonga na mboka ya Congo mokolo ya dimanche. Pour continuer à ce qui concerne l'insécurité, à Beni 5 morts dans une attaque rebelle à Kalunguta. Et pour finir à ce qui concerne les informations, pour clore à ce qui concerne les informations, le programme présidentiel lutte contre la pauvreté pourrait demander, j'allais dire, avant fin de l'année. Wana eza information oyo ezala ki na possession na biso na mokolo ya lelo, et nous allons aussi vous ajouter
tobungisi moko oyo azalaki azali pe icône na mboka na biso côté culture na kombo ya Papa Kadiombo tokoyeba pe kosolola na kati ya émission na biso. Voilà, fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité. Dans le ça y est, mon espace, c'est présenté pour ne pas massacrer son nom. Mbote mwana mboka. Mbote na biso mwana mboka. Esengwero ya mayo lisusu na plateau na biso na mokolo ya lelo. Okoyi ko se présenter pa ya bayimboka bayibazuli bakoya kolanda yo bayeba mwana mboka abengami na komboni. Merci beaucoup pour mutuna. Kombo na ngai monsieur Papi Kimvula Kinkatu. Nazali président cellulaire ya IDPS. Voilà, là c'est Nabanza eti bolandi vraiment présentation ya invité na biso na bokebi nyonso ndenge ayebisi bino azali moko na kati ya engumba politique IDPS. Mwana mboka lelo to yambio esengo makasi vraiment ya komona komona na kati ya plateau na biso. Merci beaucoup. Tomoni to perdre bibliothèque moko ya munene Cardinal Mosengo atiki biso lelo oyo to perdre lisusu Papa Kadiombo. Mona yo nini kozala par rapport ya disparition ya Batumi Balewana. En tout cas, merci beaucoup na esikawana, mais naza penza un peu triste. Na koyoka ba ikoni ya mboka lokola Papa na biso Cardinal Mosengo na oyo asali na kotanga penza mingi te mais ya mukeno koko loba lelo so tozolobela likambo etali ba confession religieuse concepteur nango initiateur yeloko wana ezana nuye d'abord pour na yango babandanga na 5 7 et puis lelo toza na 8 confessions religieuses na ebike so na tangi nanu pona moko wana asali mingi pona Kongo na biso mais to loba nini ngonga na ekoki mutakufa kavante akufa pe retard te même mutakufa na temps réel parce que azaka na remplaçate lelo toza na esusute en tout cas na présenter ba condoléances nanga na famille Mobimba église catholique dans tout peuple congolais. En tout cas toza na ekaka parce que tozomona na ba œuvre ya sali pona o etali nde kona biso Kadiombo na moro ya kufa pona ngalo benga ngweza mort moko sibite mais talaka ke bembe et prometaka te liwa pardon et prometaka mutute ngonga nyoso ya lingazo osoke koki atokimi toyebi ke kei vraiment na osenga na famille boza la kimia pour mutu akufa que ça soit batu bakani babomaye que ça soit batu basali ba complot po azana bo moité mais ce que salami lolengo bango bakanisa ki seke nzamba lingi ezala bongo donc eloko noko koloba bozala kimi esika bozali nzamba simba libota mobimba foyer na ye famille na ye puis biso ba congolais parce que toyebi ki basala ki mingi na kata mboka na biso ezaki pena momo to ko perdre bango te mais to lobani nzamba sali mokano na ye de tozong si mo merci mingi pa na ye moko. Voilà, très bien. Merci beaucoup na condoléances na la famille surtout famille catholique, famille à Cardinal Mosengo, pourquoi pas na famille à Papa na biso Kadiombo oyo a tiki biso na mokolo ya lelo ndimo ya bato wana nyonso epema na kimia parce que bango nyonso ba porta ki pe implice na bango na kati ya mboka engoma République démocratique du Congo. Mwana mboka lelo oyo tomoni makambo ya seni eza kokende lokola seni yango elingi koma lokola moi eloko moko boye soki moto aye na makambo na ye moto akomi na bokonzi alokaki a politiser seni wana pour que ayeba na ko préparer élection na ye ya 2023 et lelo tozomona ngambo ya lamuka mwana mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba proposer que réforme et salima et pourquoi pas réforme wana eza ko salima na kati ya seni parce que quand à e balobi ki bazana besoin seni ezala dépolitiser mais ngambo oyo ya oyo ezali na pouvoir na lobana ngambo ya Félix Antoine Tshisekedi makambo nyonso to eza koleka ngambo ya lamuka baza ko comprendre lisusu te
balobi ke tozo yebate loi eleki o bango ba proposaki esalemi lokola lolenge oyo bango balingaki te eleki bongo toyebiti est-ce que tokozwa maponomi vraiment ya malamu na 2023 na lire oyo makambo eza kokende. Merci beaucoup mwana mboka pour le monde soki na tuni bon yo mtoza na mituna nga na biano mais nako kotuna soko permettre ngai yebisange loko nini banda président Félix aza na kati ya pouvoir o lamuke ndima obebeta maboko parce que président Félix asali malamu ebele na kati ya mboko na dezo asali wana tokoko énumérer quelques-uns oh ya sali mais yebisange loko nini na malamu oyo banda président Félix a na pouvoir o lamuke teleme le bon tous en abiso contre yo to ina na biso to lingaka te parce que ça ma guerre personnelle bango ba tempe na bandimité na koto to ndimi o salta malamu yebisange ta moko parce que wa journaliste ndeko vanier cela veut dire exact te mituna eza yango te mituna te ngana yebo permettre ngai ne bike mituna eza yo biano na ngai mais nga pe na tuni mo mutuna parce que nazana opesanga kaka nzela nde na tuni loko nini parce que oza journaliste ta mukete oza na ba information oza na ba biloko ebele yebisange loko la muke ndima ke o Félix salta ya malamu tokei yo donc cela veut dire ndengo lobité exact parce que oza na couleur politique te ngande politicien alors elo onoko loba so ba lobi déposition ya seni Baïbi sangai politique eza wapi na kati. Ngala lingai poto sala débat malamu, il fallait ndeko azala. O bango baza contre proposition. Parce que ba bengi ba acteur nyoso bazala. Bango nyoso bazala. Pona kati pona ko discuter pona ko lukandeni ba ko sala po mboko na biseke liboso. Donc na mona kutu moi ça na débat mingi ezate parce que na wana nde yango nde fayulu aza kozela ki bavanda basolola mais ngambu ya mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi atikali kosala yango te alikisi yango mbala moko loi ekoti na assemblée leki na sénat ekei na to sala boto kendaka na ba fait na kati assemblée nationale baza combien de députés 500. Monsieur Félix, qui est président actuel, a présenté ni nakati 500 députés. Italie était, bateau va voter pour l'ouaner les cas. Président Félix ou bien IDPS. Bateau na bango bazala ekuna ta baza muke, mais bazaki quand même. Tant que na Sénat, ils appellent qu'à président Félix. Balo bageza union sacrée, baza ba congolais te. Ende kolanga. Il faut makamusu to vendre lango to loba bango baza wana et puis luango eza proposition ya ndeko na biso lutundu aza mutala muka no aza MLC ou bien IDPS mais c'est lutundu la utua pour aya ko proposer luana et puis bandima moi je pense que faut tika distraction au moni Congo zo senga il faut to zala batu esika moko 2023 bango bando loba wa président Félix a prêté pour la 2023 IDPS a prêté bango combat na bango bazoye baké lelo so président Félix a sali échec yo quand ezala et ça peuple congolais nyos lelo so ko réussir yo quand ezala peuple congolais nyos mboka ndé réussir donc bango bituma bango eza ya mboka te mais eza individu président donc bazo viser ne président Félix on les ba viser or ba yebi ke toza na 4 institutions selon la constitution or ba yebi ke ndé toza boto na semi présidentiel président sur Mutindo et Mokota. Assemblée zana comme institution. Sénat za comme institution. Mais balobi Mutindo ndeo bazozule la décision. Quel Mutindo bazawana bango bakende parce que tozoloba na uta ko loba na zongine bandeli. Mukoloni ni bande kona biso ya lamuka parce que baza bande kona biso. Ya basi pe mibal tobo ya bango te. Mais mukoloni no bango bandima. Voire même gratuité oyo keza famille ya président Félix Mbimba muteta ngate. Ngai nazotanga non c'est bana nga bazotanga ofele non seulement pour na muta IDPS yo po atotanga te me bande kono bali ndeko Martin Foy ensuite de suite bazotanga ofele bakondi matana le loko wana te bandima kango te maka yango te banda kala ye ndeko Martin Foy azalaka na députation nationale na assemblée nationale ndeko muzito azalaka premier ministre article 85 au président lelo asimbi na maboko parce que azo respecter constitution basala ngo mukoloni ba initier loko na mukoloni ata mukolo moko te o bazo kufa o basala dengo na ko bande ko na biso ba congolais mukoni no bango basala kiango ata félicitations ata 2% ba opesa te na muto azu courage
ya kosala te loko wana po to longola biloko bino bande ko loba lobi mais asali yango bobetele maboko te yango na lobi ke za distraction. Président Félix aza prêt à aucune élection, prêt à organiser l'élection na gouvernement nyos parce que ça régime na. Donc tout ça na biso prendre nos zobangelo ko mokote mutu moko aza kuna ta koto abebisa bato bazokele yango ba confession religieuse et belé mususu ko ba ketika d'ailleurs ba dépôt na bango po kalatia ba osala masolo. Donc soki bango balali batikali. Donc soki bango balali batikali to kotikala ka wana na matali élection ma matali seni mais tout moni nakati ya commission wana kala mingi te tokoyeba nani oyo akokumba seni tomoni lisusu koto oyo ndeko Jani ayi na loi congolité tomoni congolité ye balobi soki ozali congolais de mère et de père te ozana droit ya comme président de la République T. Ozana droit ya ko assumer ba responsabilité na ba institution ya minene te. Et droit wana côté mususu président de la République alobi batikana lo ba loi wana eza koluka eza ba loi oyo koluka ekotisa au trouble na mboka. Et côté mususu bande mususu balobi ezali mécanisme oyo président Félix aza ko sala pona koluka ko écarter bato oyo bakotia ye bakal na 2023 pour que akoka ko réussir na élection te engambo baleza na ngambo na yo IDPS na loi wana bino bolobi nini omoni bon toko kwa simer c'est comme si toko kwa simer te parce que congolais azana culture au pendant 50 ans ba mona kaka président de la République mutakambaka nyos yango nde kona biso mobutu so tozongi kala alobaki le président de la République n'est pas un magie qui a un bâton abeta wa isambe ça non c'est que ezo senga compétence ou bien apport ya mokoto mususu po Congo ekende liboso tant bango bazolo ba président de la République mutati est-ce que monsieur Jani azana IDPS. Est-ce que M. Diani azali na Assemblée nationale ou Sénat? Yebisanga institution moko ya kata mboko oyo M. Diani azali. Candidat à l'élection 2018. Yango na zoloba ezali ne ndeko na bisa ko koloba za na opposition to na kata démocratie. Ngano boya ete. Ngano yebisa za vient na linga mingi, vient mafa parce que auti pa na biso na IDPS. To boya ete soki a dérouté problème ezate. Mais abunda na sala na combat na a changé combien de fois pour le combat vérité désir ne longue kune comme il kamba ba réforme biloko belebele tout ça oui aloba il y a problème mais à se préparer parce que biso na IDPS doit se préparer pour 2023 muta aux la face na biso en mona fimbu na parce que yemo ka bi fox à IDPS ay bien ngo eza makambuta anile ani yango plutôt mais za makambo ko lobali kambo tato lobalo a Jani est-ce que ça iloko to bandi lelo na 1984 article 7 ya constitution tangwana tabazor ba décision journal officiel numéro 3 1er février 1984 ezala bande ko na biso bele bazalaka te mais ba vion na bazalaki est-ce likamba congolité za lelo bana 1972 78 tibak sekedi ba ndoko tomboka bi histoire mo to lia ta bele kuna ezate tango ba kei na nino inter-congolais. Et ça a combien de points au bas discuter pour la Likambo Italie nationale. Tout le monde a 2 points. Identification du peuple congolais et puis un recensement. Pour être le makiwana, c'est que batikalaki. Pour être le makiwana. Alors, tiens, vous lobby que Likambo est télémisa, pourquoi télémisa kiango? Parce que bateau en okamba biso na tangwana baki ba peuple congolais te. Bazaki be étranger yango lelo to mona makambo to mona. Le lot de l'émission, on a dit une émission. Masolo, vérité en boka. Vérité en boka. Tika to loba vérité. Vérité ce que tu continues à point parce que simbi point congolité. Vous êtes très sensible. Bimisa nyonso, bimisa. To longwe kuna to un article 111 de la constitution actuelle. O bangono so bakende ko yokana. Ezo senga kuna président Sénat. Président Assemblée nationale. Il faut la d'origine congolaise. Quand on dit originalité, ça vient d'où? Pour que na détail. Mutubo bengo zali original
il faut en siko out na kati pe original et originalité yango soko ba lobby de père et de mère na originalité yeb sanga différence à des mois exact parce que pour bien original faut taper sika moko soko d'origine mais le siko tant que pardon katangate pardon katangate mais c'est des journalistes ndeko na ngai na okata ote na nginga na ajouter nanu mais le lot parce que tout le monde est déjà ngambu ya ensemble kuna bande ko les agitations mais déjà agitation déjà ezali agitation soki ka loi wana et meki ko agitation et beki ko za la programmer na session o eza ko ya bango ba ko quitter na bango bongo mboko etelema train de jeux en marche ezokene nango ti mboko etelema te pona un individu papa touro toté de milolo ko wana elekate ba député na biso baza ba responsable toujours fingama partout une opposante sud-africaine a fingi biso toujours ba conscient pendant 18 ans pa ya kambibi non na kata mboko na bino Congo lelo bozo ko linga susu bo appuyer un autre étranger a au kambabino na kata mboka bozo ko combattre ndeko na bino oya bino moko votre propre frère bozo combattre to be likambo wana. Est-ce que tant bazolo bandinga pourquoi semble les agiter bon Union européenne na simana bango o basala biloko wana so ba bi pourquoi ba yaki na kati ya union sacrée ba tikela une opposition kuna balobi toza opposition républicaine ba yele lo na union sacrée poto sangana ba yebelo ko ba yeli mais on a bana ya union européenne oazo tsa mobulu na kati ya mboka ata mobulu azoluka ba représenter biso cuisine ya biso te na 2001 boli ya kaka biloko bango balambi ba continue par la force style nationalité ya Mese Kabila ezaka toujours douteuse yo moko ndongo zano yebi ke ezaka bongo na koti yote ngamoko tile na ndimaka te parce que bazaka trois na famille et ce quand Kabila ko filinde ko kuna bakei et ce kango Félix combien papa photo lobela émission eza ya bosolo ne faut pas ko tsaka be bloko ba père ko banga papa maloko soki de biso ba kolomboka 100% congolais na masa tina makila congolais d'origine et ça va kamba gauche droite te ba pesa ba témoin te ko raison Kabila azalaki awa aza congolais biso moto trahir na ba mboka nyonso presque ezali bongo oyo ba bengi poste régalien ou fonction régalienne ezaka na ba na mboka article 111 na utoko yebiso ya constitution lobi bongo article 72 exiger président de la République pour accéder à la magistrature nani suprême il faut zala congolais d'origine soki bango ba termine l'article 10 pour na okende kuna article 10 ça clair tamba lobi et technique ezani eza mabele ba yebisa mabele Moïse na kati ya Congo Kabila uti na mboka na ye aye ko ya awa na 97 Moïse akimia ke Zambie Moïse ake Zambie ndeko na biso katumba mwake na mwenze Kongolo bayoki mutu moko akangi kuna Laurent Désiré yoki mutu moko akangi biloko na biso na Zambie bandeko wana bakei kuna bakekuta Moïse oh mais on ndeko na biso Congolais awangani alobi na Congolais te Katumbi oui ngai nazali Tanzanien gouvernement tanzanien a côté lié pour ba fouter bambongo na ye na Jekamine sala bo pona ko souffrir nebi histoire wana te et ça libo pour souffrir bazu ba futi mbongo ya ndeko Moïse azaki congolais na tanga Mobutu tant Kabila ye akangi biloko na Zambie akomi zambien ba futi mbongo azongi congolais na tango ya Joseph Kabila yango tozolo ba gouvernement o ekambi biso pendant 18 ans eza gouvernement ba trajet ba pesi facilité lelo no koloba tala kota na kati ya ba communauté congolaise ou tribu ou nini soko kuta tout ya na kati communauté tout ce que ça et ça yango Mese Kabila yaki ko concrétiser mission oyo nani Kagame bandai ko déclarer que non azana besoin de terre congolaise miniembo wana Roubero abatseye congolais de nationalité d'origine rwandais batseye ministre ya décentralisation ou affaires coutumières pour landele loko wana bazui bor na ba miniembo wana zwa Roubero tsaye na gauche zwa Kagame tsaye na droite zwa bato bazolo ba communauté toute tala bango otala mbala mibalete directement continuer confirmer que baza ba congolais. Est-ce que le lot oyo avec loi ya congolité oyo est-ce que loi wana eko faciliter biso ko effacer communauté toute wana na kati ya sol ya République démocratique du Congo? Ngano ko biso boye
tozana bande ko na biso bangolais bazar parce que bato wana pe babota ebele pardon bakoko bota ngana na bande ko na ngolati baza ba congolais oli pourquoi ba koma ekuna pona nzala bakimi ba kene na Brazzaville pe bali pona raison pardon na Rwanda baliaka bien koleka biso yango kasi nazolo bate bon on a na gouverner po bato banolia bien te bana tanga Félix Kodé Fali pe bana tanga Félix linza na tomate ko kabula 4 fois ko tsana chasser bana Félix il y a yeko hérité biloko nyonso wana alors ana droit azana droit ya kozongisa Congo abanina lupona likambwana bato ba trahizaka mot trahison eza mot français eza ya bisote c'est que bango pe ba mindele kuna ba trahizaka alors so ba lobby que peuple congolais d'origine bakambaki mboko bien te na peso exemple ya Kasavu nazalaki te pona botami na 1979 nazalaki te tuna ba para ba webiso ata tozalaki muke mais zaki ndengeni pendant 5 ans à 60 tina 65 tango mese Mobutu azui akambi ndengeni na 32 ans tango mese Kabila azui akambi pardon Laurent Désiré tango azui na 4 ans na yoana akambi ndengeni photo saka banalise tout son gasima et puis soko zui mese Kabila na 18 ans akambi ndengeni ozui Félix akambi ndengeni lelo ezali problème ya kozong sa Congo na rai d'abord photo banalika ma nationalité bango moko na terre congolais balobelango ba freiner biloko wana parce que bango nde ba créer biloko les tozana be filtrer partout trahison eza na niveau moko mukete ata biso moko to trahir yango na lobby mwenze Congolo na ba congolais na kacha katanga mais tango ba kei ba lobby ki ba soli na Moïse alobi za Tanzanien ba futi mbongo na ye après Kabila ya zongi congolais bazaki invité tanga ki gouverneur ndeko azalaki te mais pourquoi pas batona yango na zolo ba bango dénoncer te parce qu'à la tête tozana mutu azaki na nationalité douteuse qui est M. Kabila sénateur à vie. Tu comprends yate? Azande kona biso, aza Congolais comment ndenge pe bande kona biso ba Claude Makelele ya ba comment ba français. Ndenge bande ko musu ba ke par-ci par les problème te za na nationalité na yo, mais originalité na yo pe ezali d'origine par exemple na kopesa. Ngana ke na France, na une nationalité française pour intérêt tel. Et ça peut m'abete. Mais na France on va libérer ngana kende partout. Alors, on a d'origine congolais. On a par exemple Ndeko Francis Kalombo. C'est ça que ça est. Mais on a nationalité nationalité belge. Mais azaka ça est. Ce cas de nos qui na nationalité mususuane kei, il y a un tolo makamba double nationalité. Na uto yebiso likambo ya député zambien. Likambo azolo ba pona likambo Moïse. Comment mutakoza la mwana roi ozana Congo kuna pe mwana roi na Zambie. Deux côtés. Papa no italien. Papa bati kokosa biso toza suna ngonga kokosa batute ndeko Francis Kalombo ku soto comme na poana no kozong c'est na 2006 hein na 2006 parce que soki to zong parce que ngana laki ngana aki na 2006 ezana bato na baboto mete na 2006 bazaki muke mais ngana laki na politique bana no na 6 ngana za pemena kisekedi kolanda kasi mwana muke papa na ngamo kaza wana na monga fulora bana kolanda polelo na komande na komi alors na ibi histoire moko Francis Kalombo tango akei tant on a Jean-Pierre Bemba la veille pour voter lobby ceux qui n'a se trompé dans le canal Konzo ou canal King toutes les deux chaînes qui a président Jean-Pierre Bemba Francis Kalomba keneni pour le solo na Moïse pardon Etienne Kabila en Afrique du Sud ezaki le solo anani azana nani à la veille na lobby deux chaînes il y a une déconnexion Jean-Pierre Bemba ceux qui canal King canal Konzo à la veille to ken élection balaki Francis Kalomba en Afrique du Sud akeno sa ni le solo pour le solo na Etienne Kabila ba solo ki le solo nini aye bien lelo azome le biso sac ya Moïse koya ko laksa to boite Moïse so azala gouverner azaye gouverner soit disant batabano lo ba changer Katanga oui ngana kena Katanga te so ka changer Katanga est-ce que azali président de la République pourquoi mboko changer fo Moïse azala président mais pourquoi ya okende na loi wana parce que tout le monde loi ngo ndeko tingi pululu député akeno déposer j'ai déposé yango déjà Trebi que na session ce que zongi tozomona babilo wana ezokendaka na vitesse moko boye oke bokotia idée te mais pourquoi pas bomekaki nanu kobanda nanu bamekaki pourquoi pas bamekaki kobanda nanu na maimatali identification et bakoyebaki te yo namoni identité na yo pesi côté oza juif côté oza soki tuti soki Nyarwanda donc yo oza vraiment ya biso te yo il faut za na mpanzi mais il y a aucun débat moko na congolité ozomona te que mais c'est moi impression tant tolo banande kontingi est-ce que ndeko kontinga za initiateur ya loi est-ce que loi ngo eza adopté na assemblée
La réponse est non. C'est une proposition. Na la neba misusu baba na déjà kokana ke oya roya na lwa na to lia. Kolanda Daniel Safute. Kolanda Daniel Safute mo bande ko na omoni bande ko. Kasi yango to de pleurer, ils en a bande ko ba traître. Article 63 de la Constitution. Autre trahison. Tout le baba to ba traître bali, ce sont des Congolais. Na auto personne exemple là batu na biso. Tant que Daniel Safazo le babongo, il est du Congo central. Asa pangi na ngai. Apangi tsakuzanga nutanata Daniel Safu na lobi yango suna lingala ndeko na ngai saki ya batozo memoyebe sike utite kolanda makambalari te kolanda makamunatu ozo trahir article 63 ozali député autre trahison tanga yango tina suka po moyena na sisa ngo nyoso ezati ndeko na ngai tango ndeko azoloba abani kokana tala keba kana makambo ya koloba po mutu mususu mona nzamba sala ki akufane lobi na tongo akana ki akufane na mwa batu bakana za na problème na famille et ko lato pamba eloko moko ezate wana nga nazo ebiso eza intimidation baza ko intimider peuple congolais po banga to banga te suna moma ko banga te tozo kende to lobelo ko wana tala papa na ngai oyebi er moko na mboka tango bazolo bakinzonzi etaki mu Congo batu batala ka solo ko za ko avancer te na kati ya mboka ba chef de village bavandaka batalani en face balobani bo solo to banda ko sala nyoso to ko sala mais mboka etambula te pona nini batu bazo kufa pona nini batu bazo sala bo pona nini to vendre to tala en face to lo bana bo solo mais pourquoi pas nous les Congolais to ko vendre to lo bana est-ce que tant monsieur ezaka kate pona likamba congolité on de to zo te ngana ko lobeza yango eza yango. Parce que Congolais, le loco, on a une opposante sud-africaine, Jeanne Malema, Azoben Abisso Tozaba, sud-africain, Bazala loco là-bas, Aboyi Bazala loco là-bas, Congolais, conscient. Il y a peuple congolais, oh, bah, éviter. On se dit quoi, si vous tellement conscient, je suis conscient. Na kolingelo kwa ne lekate, tant on a zo tanga on a zo kamwa. Les autres personnes mawa ce qu'on a dans ngai conscient na ko linga boro ne simbanga te ben conscient ne bango ndefo bazwa boro wana yango to lobelelo ko wana batu bazo rappeler bino Brazzaville finga biso Angola finga biso partout dans le monde bazwa biso na respecter mais lelo soko bimisi makambo ya ba niveau de tida zo bazate nous sommes des diplômés nous sommes des gradués nous sommes des licenciés des docteurs babilo ke belebele aucun bureau na tala ba titre. Mais Congo zéro muyibi yandenga mukete nyosu Congo zozonga est-ce que toko ko vale toto solo là to yebe loko no sezala ka bongo na famille nyosu to yebe loko ni sala Congo etambula te alors soki nga papi ki na lobi bo solo na kati émission oyayo malgré titre bo solo les émissions mususu mais to lo ba vérité ya mboka to lo bela yango où est le mal yo soko yo bomi papi ki mvula okufati Congo etikali bongo génération na obomi susu mo poto ko sila te toko sila te kiseke dakenda ba misubali biso ye bato atikali na kati ya makila toza toko bangelo kote mboka na biso sko lwa wana yo ozomona te ki ezolukaka epelisa moto na ndeko nanga na yebiso epelisa moto te ba misusu ba lobi baza déjà prêt na tout na yebiso epelisa moto te que ça soit assemblée nationale la boy to kene na référendum on va aller voter cette loi doit passer quand même par la Fox ngai nazat peuple congolais se met ça micro baladeur bana ko tuna bato makamba lwa wana na assemblée ba 500 bato bazalelo o elobi député Tsingi bazali 264 o bazo soutenir loi na eleka mais na 500 députés il faut boye ba ke Katumbi mo kaza na 80 o baza na siko zo 80 na 500 ba tika la combien mais ce zela nanu na 80 c'est balongwe déjà 80 ba tika li 420 parce que jusqu'à présent na bémission on a landi ya bande konanga la muka ezana mo ndeko na landaki noko tanga kombote azape pour wango siko la muka zana combien parce que bango nde opposant na biso bazana combien la muka zana combien dans l'assemblée la muka mamsoni mapo amona non promesse zela toke na calcul non toke na calcul mental olobi 400 Moïse ngala Moïse ndeko nanga zana 70 pour ça ndeko na biso congolais
Mais Congolais par réquisition, pas d'origine. Il faut être clair là-dessus. Congolais par réquisition, pas d'origine. Alors, tout le monde a 70, 80 lobby, il y a pas de problème. Tout le monde a 80 lobby, il 420. 420, tu as 20, problème est bakende. Tu as FCC, tu peux pour bord, et ça, je suis contre, je suis pour. Tant que nous faisons un témoin, big est un moutout. Si vous avez l'accès qu'il y a voté, non, il y a voté oui. Il y a un autre élection qui est comme une loi nécolèque. Parce que la majorité des députés pour cette loi. Alors, ce que le peuple congolais, bako buba biso mikolo soutien bako présenter biso bato to ebité abimika na loi parachute et puis muto to bi histoire ne bien na utiko énumérer ngwa Zambie maman na ye zambienne papa na ye italien nani mwasi na ye rwandaise soko ougandaise nan tout ça biloko no swana tanga okele na peut exemple mo poto suka likamba congolité parce que na moni mo ko lobela mingi zate menga na biso ke loi ne koleka ezana une maman leki na top Congo alobi akena Cameroun asali mwana moko na Camerounais baboyani aye na kati ya Congo baye ko balana na congolais tant balana na congolais baye ko sala 4 enfants na 4 enfants o basali ba komi 5 maman na boti 5 papa na adopté mwana wana atang se ba classe biloko tout match à Zaïre à l'époque Zaïre na Cameroun papa Zaïre na Cameroun bou bazo beta mwana wana tangu Congo a mené, moi on a souci. So Cameroun a cette action, moi on a sauté, Zaïrois à l'époque, au Congolais le vandi. Maman j'ai observé. Pourquoi moi on a za chota za chaud? Ndengeni ni bande ko basa so Cameroun a cette action kitoko yé a tombo liboko. 4 banana ba vandi. Mais babimi na maman moko. Aza pas enfant adoptif, il y a papa wana congolais Zaïrois à l'époque a zuina noir. Moi on a sali toi comme na États-Unis, maman qui États-Unis. Akena ndaku na Bamine nyoso ba Camerounais. Bamine nyoso ba Camerounais. Tu peux imaginer une maman là qui a fait témoignage à lobby cause la nationalité d'origine est très très importante na mutu na peuple o nyoso zali aibi ke yamboka na ngai. Ndoki ya famille aliaka famille mobimba te. Moi je vous dis soko moni famille wana esili c'est que basangisi na bato libanda. Oya yebi kenga na sisa bande konanga po mukolo akokufa na okundai yango na lobi tozo zonga likamba congolité na congolais azana kati ya ndenge président Félix azalelo bakolo banoso balo bana yo kamsu balo bakunono parce que to na bosolo na lo babosolo oh non maman Marthe azali angolaise tout ça prouvez-le azangolaise bobo tout ça oui tokoloba présent par rapport à la réaction il y a un autre lobby qui est président de la République de la démocratie a pégué si nous doit émettre point de vue parce que nous sommes en démocratie na kata IDPS démocratie réniac ba nous sommes interpréter on ndé ba interpréter mais nga na pesi point de vue na ngata ke congolais na vision na ngape moni na monike mboko ezo frename non seulement to na zangi bolingo non seulement to ninko kabwana mais pour à la tête pendant 18 ans bamboke belé bato bazala kite be filtre na ba ndenge ni biso mo ba congolais to favoriser bango mais tango congolais ko kosa conscient congolais conscient comme Félix Tshisekedi biloko wana il faut si là voilà na banza ete mona mboka lelo vraiment oyaki vraiment mobimba parce que biloko zo bimisa wa bato belé o ba rolanda yo na banza ete bapel na ba message et ko kota vraiment ya ko kota tozo kene déjà na suka dernier virage na biso parti o na lingaka ndenge kaka to lobi vérité donc bosolo et beta marakaka na kati ya parti au dernier virage lelo to moni justice est-ce que justice ya lelo ezali justice ya deux poids deux mesures to ezali justice oyo eza ko salema na état de droit to moni ba procès leke belé ba procès caméra leki donc belé ko to moye to énumérer nyonso to ezalité mais to moni matata ponyo ezalaki ote Sénat azobombaye pas Sénat lâché lelo matata ponyo azalaki devant justice matata ponyo apasaki mutu moko na prison na CPRK mais na minute oyo toza koloba aza libéré aza na ndako na ye na résidence surveillée. Est-ce que justice il fallait ça la musala
na yango na lolenge wana e kosimba bato misusu to kosimba bato misusu te to eza kaka système yango kaka ndenge bazoloba ke non eza toujours koluka moyen ya ko disqualifier babi disqualification ne mutu esalema mikolo na 2023 pour na 2023 donc soko ka okoti na okoyi na poule amabe ba disqualifier na 2023 na kati ya scène okozala te dossier Matata Poney. Merci beaucoup. Soki bango balobi justice nezo tambula, oui, tokoza d'accord te na quelques éléments par rapport à justice na biso. Mais mboko yo nesike kufeli o IDPS ko zwango ezana makambe belé fo ebonga. Nana bande ko de pleurer te ko le kana TV ko loba que Félix Sekedi a côté na pouvoir qui est président Azo Kanga Batute. Ils ont qui souhaite à tout le monde. Tant que président qui Sekedi a nommé bateau à Monique Azana confiance na bango. Baba ndakolanda bambongo wa Congo ba kanga ba traquer ba miyibi wana. Bo comme sous contre yango et comme acharnement et comme ba contre rendre. Et comme union se cause parce que babi apparemment ils ont pona bilongi. Papi Kimvula za biso ya IDPS toti kae. Kabuya te Kabuya za ya lamuka to ya FCC il faut ko kangaye. Babi na sens wanande que justice yango apparemment ils ont sala na système ya dépôt de mesures soki Papi Kimvula za ya IDPS atiki baza ko batela ye parce que tout le monde lelo oyo malgré tozo ganga biso nyo surtout et teni longondo gestion ya Covid-19 6 millions tozo yebate mbongo wana esali nini même pas cash no ya pamba bakabela ba kongomani tozo mona eteni wana aza poursuit na justice ite je fazo la nela ete na sens wana nde bato bazolobe na lobi omoni na mutuno tuni wana pour na koloba bazo protéger ba misusu bazo kanga ba misusu ngana regretter mingi so balobi wana yo kanisi soke zala justice te ndeko Vital Kamerhe aller à taille au basale fort a renoncer pour na candidature na ye o yalinga kozala la grande personnalité lokola ye IDPS a go sacrifié na lobi eza bongo te eza lokuta wana ezali kaka bazo sala ba campagne moko mabe intoxication na peuple pona koloba ke était longo bazuete était longo na dossier nezali est-ce que était longo IDPS muteko tinda na justice be justice mutako benga ye so batangi likambo ya ndeko Matata Poney parce que soupçon ezali so batanga batinyo so na soupçon ezali soki pete nyango azali bateau o ezali structure ezali en place ou bien bateau baza pona kolandela balandela ye parce que biso to mona loko wana mais tokolo bateke Papi Kimvula na azana IDPS nde bazo protéger bateau ganga o so na union sacrée te ba kangote gouverneur ya Maindo Bazab gouverneur Maindo Bazab sitant ba président bengsi ba gouverneur so union sacrée il y a pas ça na kata union sacrée le loi za na 4 place na fonction na ye état que gouverneur a Maindo beza dessus ba quoi ici siko yo lo ba kuna biloko ko lo bomoni Congo ezaka passe mais na comprendre nga bandeko bazolo bana bazanga kande argument ko pesa pona ko ya ko loba likambo ko tala likambo Matata Poney olobi ka ke boloko abimi tout ça mais azana sous mandat d'arrêt provisoire et ça nda kuna e bazolo andela parce que na justice a ile ko elema soko alobi no bo pesa na liberté provisoire so bavoka ne basengi pa ko ksebelema parce que bako kangaka mutu boyete azana na résidence surveillée yango na zolo bate sous mandat d'arrêt provisoire o ezana e na résidence surveillée na o ngana lobby ezaka eloko moko mais ça non pas na isiko vous comprenez o ba pesi alors soko azana ngwa ko ksebelema soko aye na justice que via zwa ki mbongo te ndenga lobaki ka ye confronter justice et puis aibata $1 te akolobela on a TVT akolobela on a ba média te akolobela on a famille te akolobela ngo devant la justice pas juste direct na que non ngana ibaki te avec ba preuve nde ba ko quitter ou bien ba ko condamner
na ça soana mais to ko lo beta pour nos zanérisation j'allais dire to ki sous matata pour nos bukanga lonzo mais dossier o ba bengili ndeko matata eza ya zanérisation dossier o ba ndeko muzitu ba kizenga ba betela katolo ke to futa mbongo or mbongo ngi futa manante tiko lo ba ko mais zanérisation on a ebisioté mbongo baloba ke to sisa banyo kuna ndeko muzitu betaka ya sala ka bien bilan les a positif ya sala premier ministre matata pona ki ministre ya finance à l'époque balobi que non ba futa mbongo wana mais ça a 300 sociétés ou 300 ni tout ça mindela les il faut que ça ba mbongo wana ils a près de 150 millions si je me trompe pas par rapport aux chiffres mais ba pesa mbongo wana imana l'état congolais o mais c'est Kabila ebi ke mbongo wana ba futa mais mbongo wana bandeko esengela na destination bazwa te to benga mu yibo be détournement pour no pesa ba valeur hein un homme en cravate rouge bois c'est certain et puis mboko bolinyango te siko so président Félix azo bunda biloko wana kende et commis acharnement dossier ya Trasco to lobelango un jour ngana yo pourquoi mundela longo wana kata Trasco pourquoi mundele wana o azala ki un bon gestionnaire à partir de 3 mois ça la espoir bah bien dossier to lobelango un jour et que ça est loko moto val nango et ça kana kata mata tampon dossier ba avion 4 avions Kimpa Vita Anuarité Laurent Désiré Kabila Patrice Lumumba 4 avions à 100 millions avion moko 25 millions et kenda wapi dossier à 20 ya ba charoma na banani quoi qu'est-ce qu'on appelle hamburger Chandris na 4 avions na valeur à 60 à 80 dollars car so mata violé nana ki pa biloko wana to le belango yango zo mona biloko wana mboka moye ebonga penza ndenge peuple azo lingeleza ti tangu lelo bande kona biso ya DGI bande comme tout ça bazo kotsa basa le espoir na ba recettes ba 150% 200% ya kotsa mbongo et ça pour bazo kangelo kwana siko yo faut za nango contre est-ce que ça na sens est-ce que ça pena kongolo lingi mboko atap ndeko Félix Ali yo kati ndenge zo bundise bona bolamo ya zo sala tangu yo ya ba bunso te ba bunso kutelezala plus que ye mais c'est Félix na yebi ka bongsa mboko na nyo souté président de la République akosala ndambu ne ma kotika eloko mona kata mboka oyo mutu akoya sima soki chance 2023 tozui 10 ans na biso to kambi to kotika mutu muso akoya azui akei mboka tambula bongo mais koloba ndeko Félix na des oyo aboma ba bor tout aboma libulu etimuka pendant 50 ans 32 ans ya Mobutu 18 ans Kabila oyo to yebi ke nyoso ya hérité eza passe pour bonga mais malembe na muke to yebi ke to zo solution mais pour solution zoma nzambe liboso et puis ko za na sima ya vision ya mukonza mboka pour Congo kende liboso ndesika babenga la force unité l'union fait la force c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Là c'était monsieur Papi Kimvula oyo azalaki invité na biso ya mokolelo monsieur Papi tokomi na suka émission na biso lelo mot de la fin na yo ezanini epa ya baibanso bakozali bakoya kolanga eloko noko koloba na bandeko nanga bakongomani na lingi bino mingi naza contre mutute naza pe ennemi ya mutute mais ezaba mituno journaliste atuninga na pesa point de vue na ngai soko mona ki tamusu kotane tutaki yo soza congolais zwa maiboka na pote kangam mais soko za congolais te salo passe mais tant ba congolais ni onga nazo faire allusion na ba congolais d'origine na ba congolais o baza 100% congolais na ba congolais ba 75% ba congolais ba li 50% na ba congolais ba li 25% nazolo ba congolais o eza roya ko sauter parachute kitika boyenga congolais yo yibi okei pono ko suksa c'est ya le boyeba ki ki congolais mais tanga kufu na Belgique bayane na mboka wa aki ko se retrouver na Portugal aza portugais alembo na biso bela yo yebi histoire na te pona suksa kengo adondo président Sénat aloba beloko mususu o eza pasi lelo te lobi na bosolo na kati émission yo nazolo banga avec mutema ko funwa parce que na belema kengo adondo ba poser na Belgique ko sala nini ya yo za ministre premier ministre Zairoi oh non nazalaki na service ya kosunga muninga
naza na kati mboka na Belgique côté musu a polonais côté musu azali belge siko tengo bandeko bazo ya na idée oyo po ya kobimisa ndeko yo za congolais penza solo ou bien za congolais oyo bazo peso $20 pour na billet $20 oteka mboka na yo c'est que yo pena koksona bandeko no subayi bamboka alors soko za congolais solo business photo za na sima ya ndeko oyo poto luka comment to kosala to bimisa mboka na biso c'est le moment opportunité nzamba pesi biso so to raté loko président Félix Alongwe na kata pouvoir to tika la kozwa sauter lelo minyengo yo yebiango zanani ngapena yebiango zanini est-ce que faut li sola bo étranger ba betela biso ango be biso mo bana mboka photo yebaka bolimbisa nga pona tie musapi mais na likambuana na kanda makasi parce que jusqu'à présent Congo zo tika la zéro mboko ezana se ya bamboka nyos eza Congo mais grande riche ils se retrouver dans l'autre côté. Ndé côté les mains pour n'amboka na yo, lobaka malam pour na Congo, kansa malam pour na Congo, sara malam pour na Congo. Merci beaucoup na lingi bino mingi. Contre Moutouté, merci beaucoup bye. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission du jour. Là, c'était monsieur Papi Kimvula, président. Il y a celui de parti politique IDPS. Celui King. Celui de King. Donc, Ndege Moko Alobi, na parti politique IDPS. Donc, tout ça là qui, monsieur Papi, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'invitation à Bissopito. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Derrière les caméras, c'était Kabouya, l'homme puissant, un caméraman pas comme les autres. Au micro, c'était votre humble serviteur Darel Mpolo, le descendant de Mpolo Maurice. Pourquoi pas de dire un grand merci à Kodo Dacosta, pourquoi pas à Mama Océa, pourquoi pas à Grace Mabilo et l'équipe technique de Océa TV. Quant à moi, je vous dis au revoir, bye bye.